Olimbisi. On va montrer dans la côté papa. Mais radio du solo des amis branchés. Mais oui, dit qu'il y a un peu la fin de la gawa na kachanda konanga. Ma solo kitoko. Mais quand on dit ma maman, on dit merangai. Radio du solo, ça m'a top. Mon côté. Radio du solo, fin kaka. Radio du solo, wetu abana ba mwena Kongo. Nga biloko ya makeye papa na jako na radio du solo papa litabolo kitagra. Na bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te poa radio du solo ibandi. Nzambe tata mozalisi ya moki kono aza kolela pona likamboyo tempelo petumbelo pona dizaleli ya bato na mo tempelo na nzambe tempelo ebebisami. Merci bandeko oyo bozali kolanda tempelo na nzambe ya solo vraiment ebebisami. Ya solo bandeko basi oyo bozali kolanda biso partout dans le monde entier et sur la www radio-télévision lisolo.com. Soyons sérieux. Batata ba mama bandeko bilenge basi pe bilenge mibali. Kotala komona ba photo oyo bandeko na biso ya basi ba femme congolaise oyo ba exposer banzoto na bango boye. Na yebite est-ce que babotama na baboti soki bandeko oya basi babotama na baboti ya solo est-ce que baboti na bango ndenge bazali kotala ba photo na bango lolenge oyo ezali kopesa kimia na yebite tempelo na nzambe esi ebebi tempelo na nzambe ya solo ebebi mpambate Satan akoti na kati na mokili oyo attaqué Satan vraiment aeko kweya na kati na Congo esika oyo attaqué ba femme congolaise nyonso tu esika oyo bakomi na kati na kindumba esika oyo bakomi na kati na kibula esika oyo bazali ko exposer banzoto respect na nzoto ya mwasi ezali lisusu te nzoto ya femme congolaise ekomi na yango lokola poubelle moto nyonso tu akoya akolakisa ye nzoto moto nyonso akoya akopesa ye akanga ba photo voilà bandeko oyo bozali kotala bilongi oyo surtout na oyo afungoli monoko oyo ye azali numero 1 ya bandumba na kati na zone ya Bandalungwa otobengi Bandale oyo wana fungoli monoko oyo bomoni ye mpe bomoni oyo alati elamba ya rouge atie mokongo na ye boye wana vraiment ndumba monene ya zone ya Kasavubu bandeko bana Kasavubu botala ye malamu boyebi ye oyo mususu oyo apesi vraiment simana ye boye mpe azali kotala na kolan bandeko oyo ndumba ya matonge ya bana matonge bandeko bomoni oyo mususu oyo alati maneti wana azali kotala boye mama na ngai wana ndumba ya bana ya Barumbu ya solo bandeko bomoni oyo asili kopesa lisusu kote vraiment batala mama na ngai wana ndumba ya bana Kingasani oyo moni vraiment lali lolenge wana vraiment ke bandumba ya bana Kingasani bandeko bomoni oyo mususu oyo a exposé vraiment ke motalaka vraiment ke botala na bino vraiment ke ndumba oyo munene vraiment kombo na ye na banzi bandeko soki na lobi na tangela bino bakombo na bango ezali pasi mingi komona bandeko na biso ya basi olie bakende koluka mosala olie basala bazali kopesa nzoto ya mwasi ezali lisusu na valeur te ya solo bandeko ezali kokamwa me bino bandeko ya basi oyo bozali kosala boye toyebi te soki bozali na kati na famille tala ndenge nini bakopesa nzoto ya mwasi valeur bakopesa nzoto ya mwasi valeur lolenge kani pamba te bino moko bandeko basi bolingi vraiment komipesa nzoto na bino valeur te bino moko bozali ko exposer yango me boye bakakanda na nzambe esika oyo ekokwela bino na ba photo ya motindi oyo ezali kolakisa vraiment ke
buzoba mpe mabe ya peuple congolais esika oyo toyebi Facebook te esika oyo toyebi E5 te esika oyo toyebi internet te toyekoli yango nsima na mboka mopaya yango tala ndenge tozali kosala koleka kutu bamindele bango moko biso toleki bango ya solo bandeko moto nyonso azali komona eloko oyo botia commentaire na bino pamba te bandumba babula wayo bango nyonso tu bakoti kati na makambu oyo pona kobebisa generation ya solo bandeko biloko lokola ba ordinateur ba Facebook bomeka kolandela ngo malamu pamba te bana ebele bazali kobeba pona likambo ya bana oyo bazali kotia ba photo na bango okotuna bango boye akoyebisa yo ke o te kipe ya yo ya solo bandeko kaka lokola ekoma langage oyo ba musicien bazali kobeta banzembo na bango eloko muke kipe ya yo yango moni ba congolais bazali kosala biloko oyo ezali na seriete bazali kosala soko yebise kaka AJP mpiana aloba kipe ya yo mena kati na radio lisolo to moni yango ezali buzoba pe bosoto jamais tokoki ko kipe ya bango esengeli to kipe kaka makambo oyo kebebisa génération